pe tozokoba na lisolo ezoka na nsima eza pe mama na lisolo oyo tokokabola yango na bino. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » bandiado isanga totelemisi na biso yango awa po toyebi ete boyebi yango tobeta yango mpe mingi na radio disanga kala na loyembo basala yango mpe na kati wana na malobo oyo tobeta yango na banza bino moko bosi bodwi na makanisi na bino lisoni tongi tobeta yango sikoyo. To lingi sikoyo tosola na bino na bokuse lolengi kaka ni moto akoki komisikola tolobaka na bino pe toloba yango meta mosusu mpe ezalaka malamu koloba makambo mosusu mpe na bamo mosusu na bamoment mosusu mpe bien que tosalaka radio kaka chaque jeudi de 19h à 20h mais badate ezokesena basanza ezokesena batemps mpe ezokesena ekozala mpe batemps mosusu bayoka mpe na ndenge mosusu. Tozolela mingi na Congo pasi na Congo boye na poto pe mingi pe bazali pe kolela pe komilela tolingi otala mingi makambo par rapport ya noir blanc mondele moto moindo tozali kotala makambo politique ya Congo par rapport ya batu oyo baza kobundela Congo et non pas par rapport ya banguna ya Congo pona kobundisa bango. Siko tokomotala par rapport ya bato bazo bundela Congo bango nde bakomi banguna tokomi kobundisa bango. Siko le vrai monguna ye azane libre azo continuer na ye ko sasa. Bato bamikotisa na makanisi na bango mingi pe bamonaka kwa changement kokoya te parce que mundela kolinga te po Congo eza riche mingi yango nde eza malédiction ya Congo po maitolo ba problème eza te parce que eza problème po yango nde baza kolinga mingi na bapaya kasi malédiction non yango tokoloba pona moto komisikola bolandi eteni oyo eleki sikoyo na bokuse oyo ya discours ya roi belge Léopold II na ba missionnaire na bango tango bazo tango bake na Afrique bon enfin yekuta kena na kuna te mais ba lobaki d'après histoire batangelaki yende na moto na ye mosusu kuna boyoki alobi ye moko
bakosa bato moindo po bazala na posa te ya kosalela ba richesse na bango e baprofite nango avant que bato mwindo badeloge bango kuna. Bino moko boyoki. Donc, bazalaka wana bayebi yango. Ezali eloko na bango te. Eza ndenge tolobaka yango na minongo na biso babaka nini soki ozomelisa mwana moto libele batanga kolamuka na pongi bon akoyeba ke mais bango ata soki basali ndenge nini bayebi yango ke balalisa bato pongi na libele oyo bazali kopesa, mais bayebi ke bato bakolamuka un jour. Mais ozomona lelo oyo bato balingi balamuka te, balingi oyebi pongi peza kelenge bato balala pongi bazali ah oui po ndenge bozolandanga mingi na bino boyebeli nini nazoloba pongi eza pe elengi bato balala pongi pe bazali omoni moto alali pongi oko akufi. Oui alingi kolamuka te ti bandoto na ye aza kolota alingi atikala na bandoto wana ekoma kwa réalité akoki pe koya kolamuka mais a prolonger bandoto na ye na ntango asalamu. Donc atikali kaka moto apongi ya kolala kaka eloko ezoleka na bakongole yango wana. Pona nini bato bango moko bazoloba ekosimba te ekokoka te siko bango moko bazali komilakela kiboumbu baza nango ekoba. Likambo nene eza likambo ya langue. Omoni baminoko yango wana ta bato bakomi ba intellectuel en français ezaka parce que culture mobimba eza na kati wana ya langue. Po ndenge nini bato bazo comprendre kaka te na ba classe batangi na langue batangi ke mundele ya bato ye asalelaka ne ka baintérêt na ye azoluka kosala intimide ne bato asa mpona survie na ye. Eza mpona survie na ye, mais est ce que yo okokende kokota na kati ya survie na ye po omona ke ako kanga yo kana kiboumbu po ye il faut survivre? Mais non, mais non, mais non. Yo tala pe pona vie na yo eloko nini eza nécessaire pe o appliquer yango. C'est ça muto azaka libre azaka ndenge wana. Po likambo na Biblia toloba na bino yango boyoki bino moko na bandeli wana po toloba te. Pape kutu aza sikoyo tango ya koti alobi enfer ezalaka nango te. Tango alobi déjà lifelo ezalaka te. To bomoni déjà ke ba religion oyo nyonso bateya bato lifelo. Il faut vous poser la question sur les ayasolo. Asuka ki wana te abakisi alobi Adam na Eve eza na mpe ba histoire kutaka. Or yango nde eza sikoyo ba base ya ba religion wana. Bango bazolo bake via bato ebandi wana. Mais bato lokola balingi na bango kosaye la vérité te ata bayoki yango bazobeta yango endif. Ebongo awakala te aye kolobake annuler Biblia. Sans kutu toloba ndenge ba modifia Bible kala tango ezaki na maboko na bango ezaki facile ba verset bazosakana nango ba chapitre kolongola kobakisa kosalo balingi. E ya kopanzana koma passe. Balukaki ba meka ba modifier la passe mso esimbite. Mais sikoyo alobi penza ke annuler Bible. Bible eza annulé. Bazotala buku msusu po ba remplacer yango. Mais kasi moto moindo azali kolamuka kaka te. Po liboso te omona makambo matamboli na mboka na yo, il faut tambusa ngona na makanisi na yo. Soko omiti na kiboumbu ya eloko yo mutu amemeli yo po ezala instrument po na ye
ya kotia ona kibombu yo kangami nango komisi yango ya yo ebe kibombu nyonso yo osigné otikala yango wana monoko soki toza koyekola yango neti biso toza awa boye na Pays-Bas tozoyekola néerlandais tozo maîtriser yango na bana na biso bakoli ya babotami awa bakoli awa c'est parce que tozo vivre awa na environnement oyo tozali yango wana nga na koloba kutu il faut koyekola yango pona o s'en sortir po ezali koyekolo ya maele eza ya buzoba te po kozela te baimpoze yo noki te okobénéficie na eloko te faut en ambition oyebi oye olingi ozala indépendant olingi ozala zoba te pe c'est ça okosalela nango makambo ebele mais oyo biso baya koimpose biso na mboka oyo ya biso ya territoire na biso toza ya minoko na biso moko ezali mpo ekomisa biso bazoba po ndenge nini osala likambo na ndeko na yo oyo bozala monoko na bino bolobaka na kati ya mboka na bino il faut botransiter par monoko ya bapaya na oyebisa bino likambo moko oyo eza na ndenga lisese tamsu ekosunga bakomisaki ngango mpe na bandeko na biso kaka ezali likambo esalamaki me nga sikoyo nazoyebisa bino yango bozwa yango na ndenge ya lisese mpo esunga bino malamu mingi koleka mpo so nabi kaka eza lisolo esalamaki boyoka lisolo ndenge eleka bomoko esalami kaka bango te me bozwa yango sikoyo na ndenge ya lisese mpo bomona yango mpo bocomprendre yango malamu batindeli ngai lisolo balobi ezalaki na France mondele moko ainvitaki couple moko congolais mpo badiner asengi na bainvité na ye baprier pour le repas. Le mari de ce couple se rend compte que sa femme ne sait pas manger avec les couverts. Donc mobali amoni mwasi na ye aibi kolia na ba fourchette te na ba kanya lutumbeli siko mobali azui parole pour abeta prière. Il dit prions en notre langue nationale. Wa mobali abandi siko mwasi na ye abandi sa mwasi na ye Esther simba mbeli na loboko ya mobali wa prière bandi prière vous comprendre Esther simba mbeli na loboko ya mobali kanya na loboko ya mwasi lia malembe mela whisky na bokebi po etumbaka mungongo neti pilipili koyokisa ngai soni te pardon toza epai ya bato sikoyo mobali asukisi alobi amen. Sikoyo mba moko ye français ango a répondre bango sikoyo na français te mena lingala alobi na mwasi lia ata na maboko ekosala eloko te. Sikoyo bos imaginer eta nini bazaki na musiko na moma wana dabomoni nde nalobaki bozwa yango lisese po babelge ntango bayaki na Congo bango balobaka flamand na français mais esala ndenge nini bakongolais balobaka français flamand te boluka oyeba nde boko comprendre
soki oyekoli langue ya mutu mosusu na ndenge ya stratégie na baambition oza nango na ndenge mosusu c'est différent na soki baimpose oyo yango. Soki baimpose oyo yango ezaki boumbu komisikola nde ezelo mosusu. Biso toza na balangue na biso eza na bato mosusu oyo bakenda balobaka mpe bafrançais oka na Canada na baswisse na banini mais ozomona so otali okomona mpe bafrançais bakenda bakuna bafandi batongi bamemi monoko na bango ndenge wana. Biso tokoki kokota na kati ya baexemple wana te mpo tolobake biso mpe mpo biso tozozonga nsima mpo mayele oyo toza nango créativité na biso mpo moto azalaka créatif mwana azalaka créatif na moedertaal na ye oyo na néerlandais babengi moedertaal oyo biso tolobaka na lingala na monoko ya mboka nde moto azalaka créatif. Na ntango oyo sikoyo yo oti créativité na yo nyonso na kosala exercice ya transition na langue étrangère parce que eza exercice monene ozwa makanisi na yo oexprime yango na monoko mosusu ata soki oyebi yango omaîtrise yango mais likambo ya culture nde nalobaki wana eza monene eza na kati wana. Sikoyo likambo ya komisikola wana yo moko nde okozela te baya kosikola yo okozela te baya koyebisa yo ete yo sikolami te yo moko nde okomisikola mpe oyebi osikolami. Comportement no ekozala ndenge mosusu etali no ya makambo ndenge mosusu elobeli no ya makambo ndenge mosusu mpe esaleli na yo ya makambo ekozala ndenge mosusu mpo makanisi na yo eza mpena makanisi na yo oyo esengeli ekozala nango mpo toyebi toza na croyance na biso toyebi nzambe toyebi oyo nyonso oyo ya mokili ndenge ezali biso bato vivre tobotami tokoli place nature ezali na harmonie na bato na environnement mais vraiment ozo apprendre mingi kaka à partir kaka ya nature ndenge ezali na ntango oyebi basaison oyebi eloko nini ezomema oyebi nature eyaka na nini na mikolo nini eza tya connaissance monene eza connaissance monene kasi toyebaki kotransmettre yango lisusu te na bakitani na biso na ndenge elongo banaki mpo na nini mpo baye kokata courant wana ya transmission oyo heureusement bato mosusu baza nango nanu kaka nde yango wana esengeli kolamuka mpo soki botali makambo mingi oyo balobaki eza lokuta mpo mondele alobaki ne makambo eza nango bateorie ya lokuta eza nango prouve te eza makambo pamba oyo bato mingi sikoyo ebetaka bango na motu bakanisa lokola ke motu mindo akosala eloko te bayaki na bamboka na biso batiaki bakombo na bango na bamboka na biso babalabala na bakombo ya bato bajoba na biso mosusu bamoni neti na Congo wana ntango Zaire ekwei multipartisme ye bango mo bazongisi bakombo na bango ya ba Mathieu Philippe soki nini mutu nayebi te mitu ya bato après olobaki biso vraiment tokoka kaka te mundele atika biso te yo mutu zokangama na ye mutu akokangama na yo mutu zokangama na ye ti na okangama na mutu yo mutu zokangama na ye ntango akutana no amoni mutu mundu ayebi ke oza na baorigine na oza atuni komu no nini komu na Jean Paul talobi atikali ka Jean Paul ti lelo tokanisaki bazwa indépendance to indépendance yango bazwaki yango yaki Jean Paul otikali ebe moumbu yango wana esengeli koyeba komisikola komisikola po bakombo yango toboma yango bamboka mingi kuna eza su na bakombo wana te Kinshasa ezalaka mboka ni ezalaka Léopoldville ezalaka su Léopoldville lelo Elizabethville nyonso ekweya banini nyonso mais tolamuka kaka te vraiment mutu te nayebi te soki fo bazwa bamarto bano beta mutu pam ntango bazoba makambo mpo kote kama kwa sete toyebi te complexe wana obino mo boza nango yango mte ezotika bino na kibombo oke gouvernement congolais lelo baloba likambo aide humanitaire kuna mpona baboyi bangi balakisa lokola ke bamisikoli baza na indépendance oyo bakati kutu mpe bana bamillion na bango bakosalisa bato na bango
baboyi côté conférence yango wana et pourtant basi babomi mboka babomi na batu mpe bazokonde koboma yango ezopesa sikoyo bapaya bokasi mpo bakota makambo ya mboka baboyi c'est bien ezalaki vendredi 13 eleki kuna na conférence bayokani babimisi plus de 500 millions ya promesse plus de 500 millions euros na promesse pour na mbamo gouvernement congolais changer maloba bakomi non biso pe tokogere mbongo wana mpo ekende bien na bato yango basi basali kutu organisation moko rapide wana mpo egeraka bafond oyo ezoya mpo na aide humanitaire kuna na Congo vraiment wana sikoyo olakisi nini olakisi sikoyo mpe baélection za mbongo saisango wana ozomona sikoyo eza bozoba oyo motu mwindo aza nango aza na vision te c'est ça donc bafandi wana na pouvoir vision eza te idéal eza te programme eza te projet eza te so ezaka mpo mabungu na bango moko yango sikoyo tozopesa faute na nani tozopesa faute na nani Congo occupé Congo boye Congo infiltré ben oui mais qu'est-ce que tu fais oza kosala nini pona ozondima kaka etikala ndenge wana po ozali koempêcher bakongolais oyo baza kobunda contre pouvoir oyo ezali na Congo oyo yo ozoloba ya baoccupant oyo ozoloba ya bainfiltré yo ozobundisa bango kasi baoyo baza na kati ya pouvoir wana ozobundisa bango te tozoyoka yo te oleka okoma toloba video toloba nini o attaquer bango te bango kutu ba protéger na yo ozo attaquer ba oyo bazali kokemba na opposition bandimi ba se sacrifier na famille na bango ba lingi bazala na souci moko na peuple parce yango ndemteza noble pour un changement comme sikola omoni sikoyo bakombone na lobaki wana po beke eza makambo ezaka na ba retour nango eh oui awa sikoyo bazotala na Bruxelles po na basala place Lumumba sikoyo awa na Belgique awa na Bruxelles bangi basala sikoyo place Lumumba na 2013 déjà likambo wana ezalaki première tentative esalamaki wana mais bon na politique na bango babetanaki mitu dani veto moko etiamaki wana veto yango ezalaki soutenu na majorité socialiste et libérale et pourtant nini proposition wana ntango wana ezalaki soutenu na baécologiste et badémocrate humaniste sikoyo ezongi lisusu maire ya Bruxelles kutu alobi ke bon ye mpo na ye azomona le 30 juin akoki koinaugurer déjà place Lumumba wana bourgmestre Philippe Close po bomona sikoyo bakombo bango baki kotia kuna to bomaki po esali mabe batia yango na ndenge koimpose babebisi bato basali mabe sikoyo bakombo wana kaka oya biso oya bato bango basalaki mabe directement ekomi koya koganye baterrain awa na bamboka na bango Mandela bati ete ba place nini awa na mikimi ya poto boyebi yango ba wana nga na yebisi bino oyo aza mato akoka yoki oyo aza motema kondima ndimi oyo aza pe na bongo ya kobaluka epesi epe liboma aboyi na mpe kondima mitali bandeko balandelo isanga biso topusani na suka ya programme na biso wana nga na yebisi bino boye babino yo soki tenge poko elamu weekend malamu tangi kozala pe kitoko tokosouhaite sunga pe mingi boye po soki oya tozala na bino so na ndenge bomesa nde tozalaka na bino chaque jeudi de 19h à 20h na radio Lisanga esambi na fondation Lisanga point de soutien congolais.